bonjour na bande nyonso o bozwa occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mukola lelo. Mama Bijou do na asi lelo bozomona na zanga moko te naza na invité na nga bokoyeba ye sikoyo. Kande na lobaka nazopesa d'abord merci na bato nyonso tu bapesaki Bidor TV confiance o bosabona na Bidor TV na yebisaki bino bozala jamais dessus parce que Mama Bijou do beta masolo epesa bino ka ba conseil na bandako na bino. Mama Bijou do na beta masolo na ngeza ka chaque vendredi na mutu nyonso toza lisolo na yo. Mama Bijou do na lobaka na bino lisolo o ezopesa conseil ozala lisolo na yo confier Bidor TV na kobeta yango ka ndenge oyo kolinga. Soko lobi to tanga kombo na kosenga participation na yo moko tanga kombo parce que Mama Bijou do na tanga ba kombo ya batu na ndenge ya mabete ba émission na ngeza ya ba polémique te. Donc Mama Bijou do na za émission na ya ba am service à chaque dimanche na globa na mutu nyonso to luka alibala contacter Bidor TV ozala jamais dessus. Mama Bijou do na za la promotion ya ba musicien ya ba théâtre na sala publicité ya batu ya biloko batu. Donc Mama Bijou do na sala makambo ebele na tsaka ba information zo leka na Congo. Mama Bijou do alakisa kolamba na lakisa ba recette ya batu ya ba mindele puis ya batu mwindu. Mama Bijou do na sala makambo ebele ya mona lobi ke bozala toujours na Bidor TV bozala jamais dessus. Sikoyo na lingi na présenter na yebisa invité na nga ye moka se présenter parce que bozo mona Mama Bijou do na zanga mon côté. Maman boni. Bonjour. Bonjour maman na nga. Ngala yebi na nga yo loba moi makasi parce que toza la micro te. Loba moi makasi parce que ba fanatique ya Bidor TV lelo ba moni Mama Bijou do abimi ye moko te na bimi na moto. Na lingi ngana yebi na nga yo na lingi o se présenter parce que batu ya bana ya Bidor TV ba mona Mama Bijou do ayambi nani. Oui, bonsoir. Bon, ils ont dépendre na mboka oyo ekokuta ma vidéo oyo. Bonjour. Ça n'est pas pays et place ekokuta ma bon. Yango na pesi bino mbote mingi na kombo na Yesu. Ngai Mama Magi na Belgique. Na ekokuta na Mama Bijou ke na la problème moko comme tel et tungisinga mingi ezinga pe bata ebele yango na sepelaki mingi ekokuta na Mama Bijou poto soane masolo oninga na zanango. Ok, nasi bino moko boyoki ndeko na biso ya mwasi kombo na ye Mama Magi auti Belgique. Mama Bijou do na sina ya awa na betela bino lisolo moko ya ndeko na nga ya mwasi avandi na Belgique. Ndeko na nga ya mwasi ayebisaki nga Mama Bijou sala communiquer parce que zaki genre ya communiquer sala communiquer ya ndeko moko ya mobali azalaka na Allemagne asala nga mabe tamso koyoka communiquer na yo et puis akoluka nga siko nga nazo comprendre te na moni mama la biso Magi abengi nga lobi Mama Bijou nazo yanga moko face à face na leka na caméra ya Bidor TV siko nga pe na yebite loko nini o mama la biso ayelinga mais na sina beta lisolo ya Mama Magi eza na kati ya Bidor TV na mutu nyonso to okuta na video oyo meka kota luka Mama Magi azo ba titre na ngoza ki Mama Magi azo lela mbongo na ye ya papa moko boye na Allemagne a escroquaki ye a defa mbongo na ye aboya kofuta ngala bino siko tozo découvrir eloko nini Mama Magi aye na kati ya Bidor TV. Mama na nga Magi na moni yo kande na yo uti koloba na bandeko na nga ke na sina beta lisolo na yo oyebi singa olobi ozo ya lisusu na yebite soki kaka lisolo o Mama Bijou a beta yango oyeli ube oyeli lisolo lisusu. En tout cas loba pona bana Bidor TV bayeba parce que awa biso sala polémique te donc bino mo boyo ka makambu ni oye aye koloba. Non, lisolo muso ezali te Mama Bijou kaka lisolo onga na sikaka yo comme te na moni sini mu esalami te. To tika on peut temps ebele na moni eloko moko esalami te banda o lansaki message yango na sengi ki na ye ko ngamo se présenter na lo balisu pour la deuxième fois. Na kati te ndeko na nga ya mwasi Mama Magi eza batu bayebi na bango eloko ngo te siko vraiment zwata na yo expliquer ba fanatique na nga bana tu ya Bidor TV bayeba eloko nini oyo olingi au juste parce que eza batu mususu batala video wana te. Ok.
Nye na bika na présenter ke nga mama Magui bon naza mama oyo nateka mwa biloko omoni kaka na bamboka oyo mofoko débrouiller mwa makambo mike po se compléter na misala nini tosalaka totravaka na biso mpe me basalaire yango oyo mozomonaka futa ndako ozongisa boye ezokoka vraimen ndenge esengeli te bamakambo tosala yango toya na besoin baka minene kua yango oyo natekaka mwa biloko na nakendaka na Italie nakendaka na ngai mpe Turquie na kati oyo te yango emonani mpenza kodo oza femme d'affaires. Oui natekaka mwa biloko ndenge kaka tosike bino nautaka Belgique nayekola na moninga na ngai na mboka Allemagne azalaki na matanga ya papa na ye akufaki nakiti na ville ya Orem nakiti na ville ya Orem na gare apati ya gare naye komona moto ngani nabeta siko lisolo ntango amoninga na ndenge kaka nazalaki donc etiraki mpenza lisolo na biso na kati oyo te masolo na biso eza très important mama na ngai mama Magui me kana kotombola mwa volume mokie parce que naboyi bato bakomentere ngai kotombola mwa mokie sava problème eza te nazotombola volume problème ya te amoninga asepelaki na ndenge mpe nalataki tusa boye bon abinanga namoni ndenge otekaka biloko ndenge elate ndenge olati namoni otekaka biloko nga nayebisi wi nateka babiloko nasepeli soko biloko nini oteka nga nayesi mpe ya basi mpe nateka ya mibali mpe en tout cas nyonso koka oyo moto akotinanga commande nayaka nango oyo nga nasepeli oyila ngai pantalon moko ya cavale nasomeli pantalon ya cavale abinanga na chemise ya Versace na ba ceinture na biloko mosusu ya mike biloko ya mibali ndenge esengaka kaka bodi tout ça oyila nga yango nga problème eza te nazwi commande na yo toza bateki donc fo tozwa bacommande mwa ebele mais so nakei na oyila oyo nakei mpe ndenge ezala mpe bavoyage nakomi mpe kuna nasombi babiloko oyo atindaki nga parce alisiki bamake omoni modele nakomi mpe sur terrain mpe nabengaki na video omoni oyo sepena ozwa oyo pantalon ya cavale ezalaki mpe kaka unique mpe etikali mpe kaka pièce moko kaka ezalaki na chaînette eza na chaînette na nsima donc jean yango eza na chaînette na nsima okofungola chaînette boye mpo ekwei mpe bona donc ezalaki kaka mpe moko modele yango mpe etikalaka nde moso esilisili nayili ye jean yango mpe amoni mpe babiloko problème ya ta sepeli oke ça va na okamata pesa yo mbongo mais ata deux fois ata to fanga problème eza nango te azonga biloko fo presque ba 500 euros ba 500 euros ngai problème ya taka mbongo mpe koma na passe na poto biso mpe okofutanga ta na deux fois to trois fois eza problème te mais ezala honnête et ya to bi kofuta deux fois comme na 6 mois 7 mois 8 mois ote na kosa ngo ti mais plus nga na komaki na gawa tuninga oyeba matanga ya mama Bijou po ayebi ye nga bi oui na matanga ya mama Bijou akufeli papa ok papa Moskiso c'est que son âme repose en paix alobi ok problème eza nango te nayebi po mobali na ye kutu tosalaka na ye na nino ya bakisi donc mwana mobali oyo nga nazoloba azoki biloko nanga fona aloba nasute kombo na ye donc mpo nazoloba kaka koloba bobo oyeba te mwa nini avanda awa ozokosa te ozoloba makambo ya solo oza mpe libre ozobeta lisolo ya solo ozoloba makambo esala yo mpasi ndenge baeskoka yo okoki kotanga na yo kombo parce que ezobima na monoko na yo na monoko ya mama Bijou te donc po tuka liboso nga na sololaka na mama Bijou napesaka nini mama Bijou nga natanga nanga kombo ya bato te donc alansaki message nde nauti osirke bino mais eloko moko esalamaki te yango nabenga mona ya sikoyo nga mona otanga kombo ya mama Bijou te nga moko nde ye na otanga kombo ya moto yango mpo nabombi ye mpe mingi kombo totikaki ayeba koagir mais asali elo mo te oyebi bandeko na biso eza pasi moto asi moto apesi omoni te soki okende na ligale ke ya bakombo boye tokenda kuna tozwaka yango te ozwi kaka boye opesa mbongo nsima non ezalaka bongo te donc soki okota na magasin soki okota okamati nini osombi
soki nde obombisi eloko bakokama tata mwa mbongo moke osimbisi otiki me bakotika to 6 mois 7 mois oto une année to 3 ans moto ndela kamata abomba eloko na ye non na kati yo te okozonga na okoloba nyonso tout parce que eza nango bidor suivi bidor ti bataila mutu montre te okoloba na oyo nyonso toza nango posa ya koloba ngana lina yebaka likambo oyo ozoloba esali combien de mbula après c'est tout 4 ans. Ok, sikoyo tangela biso kombo ya papa yango parce que batumi baza na kati ya ndaku bazela bayeba parce que ngana yebisa bango na lobi na eta na biso ya orem eta ya côté oyo batu ngana yebiye mais na boya ki kotanga kombo na ye tanga kombo ya papa yango oyo akende na mbongo na oyo lobi 4 ans et puis ba valeur ya ba 500 euros. Oui, voilà, okoki kotanga kombo na ye parce que ngana yebi na kopesa ka conseil parce que ngape na za femme commerçante na yebi commerce ndenge za musala ya pasi musala ya pema. Donc soki osili sikolo banga na kozonga pona kopesa bandeko na biso conseil o bazwara biloko batu bafuta kate baki dia fuka. Loba pama. Oui, bon. Tanga ya zi biloko yebi mutu muso apesi yo biloko. Ofuti na yo poto mu yana ofuta na ngai pete mais place mutu ana loba maloba oyebite tam so ba tiki pe otiki vone na yo ina mais mutu ana loba maloba eza bien te na place na loba ka non na sambela na ye na ngana na koyebisa ye vérité ke asala tu afuta nga mbongo na nga parce ya mutoki na ngai kuna tana kina ba magasin to kusoma biloko kuna ba Italie to ba Chine to kina ba Turquie kuna to bimisaka mbongo cash soko saka na 1 euro za nango te ba kolongola eloko na ba compter kaka nino na ba pesa ndenge za te ba bakisa mbongo ezate zwa na yo mais biso ba africain to yebite soki na yebite donc to bika ba africain pour to tanga to soutete école bon non biso ba africain to zana gentil ta moninga pesi yo moi et loko na déficit pour na ndeko na na mso ko soma boy ka na mso ezate no to yebi ba terrain to vandi biso nyonso ndenge mbongo nde to zwila ngo boyebi mais moninga so ka pesi yo confiance zwa o kamata ta muke mdo to mama na ko kite ya ko ta mo 50 ndeko na ngo moneni na ko ya 50 ya mbongo sana ozwa mbongo mais yo vanda na yo kipana oti eza gentil te salinga passe mais oza mukolo oza ya moko te oza na ba 30 oza na ba 40 oza na ba non oza mukolo oleki da ba 50 donc ba 60 donc ozo basé ba 60 to ba 58 donc ozo basé donc so leki da ba 50 faut raisonner bien eza yo romain o ngana zoluba romain o ya bota na bienvenue na awana orem na mboka orem na botani mwana moko ba romain baza ebele na soute bongo parce que pona ko préciser pour nani wana romeni na zoloba asalaka na banino ya moni bakisi mona nino bakisi agrotika bakisi livraison bakisi atamula mwa minimo ko ya bisi ya pembe ya muke seringa na yebaki na mona ke bongo donc akeno kotika bakisi na banino na ebité comment on dit ba pharmacie quoi oui na demande ba benga ngo apothèque apothèque ba blo mo ke utika romenga zo tanga ndi wana romena ebisi yo za mukolo pantalon nazo bana oyebi bien zo pantalon kava biloko nazo boyimo oyebi conscience na oyebi na kosi makamte donc so na kosi makamuleka awa lisusu luka chaîne nyonso oyo kozana ngo besoin zo sanga réponse ngana auto oyeba to kosuka parce que naza na besoin futa mbongo na nga soko futi yango te yeba kaka ke ozana mbongo okufa mkonti mkono okufa kaka mais bakomina yo tana bakomaka et pas bokenda kuna et pas bato bakufaka bakomaka makambo yo salaki bo okono kuta pena ke nga romain na zwaka biloko bato ya mama boye na futaka te yango yo futa tozana bo moyi to futa pourtant to pas to kendaka oyo zala kuna to yebite mo yo zonga lisusu ko futa nyonga mutu e ko zala te donc na pesi yo penza chance mingi na tikilo temps mingi yaka ufuta ngai mbongo na ngai donc nazo senga mbongo na ngai donc na yebe pas on vanda ezaki côté le kozo kende colonne donc yo za na oremité oza entre na 4 colonne ti donc oza na oremité mais tokuta na ville orem romé donc na sengi yo opesa nga mbongo na nga so que pas a réagir te et que na kesu chaîne mususu ata 20 chaîne na loke si on pesa nga mbongo na ngai message neza ka wana bongwana oza mukolo bongwana bozonga moto tango zo loka moto bite fona ko pesa moto ape mbongo ne pas kende kuna magasin wana ayiba ke mi asomba ki na mbongo donc message neza ka wana bongwana
po mokili ekomi mabe toyebi te lobi tokosuka wapi. Donc c'est ça quoi. Ok, en tout cas vraiment Mama Bijou alobaka commentaire mingi eza malamu te. Mama Bijou do nga naza na pona ba polémique te. Mama Bijou do nalingaka kimia parce que tour à liboso mama na ngai Maggie na yebisa bino na bia za ma copine. Ayebisa nga lobinanga Mama Bijou tanga kombo na boya kina bino tanga kombo te parce que toza batu toyebani. Mama Bijou do azo sala azo na émission na ngeza ka pona opesa batu conseil et puis na pesa ki ndeko na biso ya mobali conseil je sais pas ce qui vidéo wana ekomelaki yo. Mama Bijou do nga na salika musala nanga Mama Bijou do na tangi kombo mutu na ndenge ya mabete Mama Maggie auti musika aye awa aye na tina aye koleka na émission pona ndeko na biso ya mobali bino moko boyoki kombo atangi Papa Romain. Papa Romain sikozo yo kangai en tout cas ezala mutu mususu alekisa likambu facile osali mabali lekisa ezala mutu mususu alekisa rappel likambu te. Donc mama na biso Maggie alobi o mata o kitambongo na il faut azwa yango. Donc sala makasi alobi ayebi ex na yo ndenga alobi panga na yebi na ngate alobi bongo ayebi bato yo yebi. Donc bozala moi lié moko na kati oyebi pe siko koki kozwaye Luka Mama Maggie salela e transfert ata na 2 mensualité parce que mbongo eza passé ata na 3 mais futa ye nyongo na ye ata Mama Bijou nga na solara bien na Mama Maggie parce que c'est ma copine Luka ngai yebisanga ndenge ni na ofuta mbongo ya Mama Maggie parce que aza prête ya otika Bijou ya okomesika mosusu. Donc Luka Mama Bijou pesa mbongo ya Mama Maggie ekokomela ye akozwa mbongo na ye puis makambo nyonso tu ekosila kombo na yo ya mboka ba photo na yo nyonso aza nango to boyi na biso aboyi na ye kotia ba photo na yo aboyi na ye kotanga kombo ya mboka na yo alobi kaka Papa Romain esikozali omiyebi soki Romain oyo wapi parce que ba Romain baza ebele ndeko na nga ya mwasi vraiment merci na sepeli na présence na yo parce que olobaki na ngai ke ozali na posa ya ko naloba il faut naloba kombo na yebise ko na bina osala ngote se mieux se déplacer yaka et puis auto aussi oza vraiment camarade oyo to saka merci beaucoup vraiment nzambe amona yo na yebi ke Papa Romain ya turo oyo akoyoka et puis akofuta toza famille singa ya famille e bendalaka mais ekatanaka te tobombi kombo na yo tobombi photo na yo. En tout cas, Luka Mama na biso Maggie bobo mamoto makambu esila. Nazongeli bino kande na lobaka Mama Bijou do na beta masolo après na pesi conseil. Ndeko langa ya moi saza mama ya bana azape na bakoko. Musala ya commerce eza facile te ne batusu bakanisaka eza musala ya pasi parce que tozwaka ba risque ba hotel auto lalaka okoki pe kolala bandi akotelo na butu abumio to mataka na ba avion o ezake o matio ebite soki okokita donc eza musala moko ya pasi tozaka ba risque bano ba otambwisa biso ba kosaka biso donc ba risque ezali ebele bakoki koyiba yo mbongo bakoki koyiba yo identité bakoki kosala yo mabe même ko violer. En tout cas mama na biso asa commerçante aleka na ba étape nyonso to amabe o na tangi wana pona alobi ke mutu olia kaka na mutoki na yo do asala yango pona alia abuka mbuma na commerce na ye. Donc commerce ezalaka osombi eloko ya 10 ozui 5 ozui leti 5 likolo c'est-à-dire 15 donc a mérité la pourcentage wana ya likolo bénéfice wana a mérité parce que azala azwaki ba risque na voyage oya kendeki. Donc nazo pesa ka conseil na bato bozalaka muninga ye na marchandise soki okozwa te ndeko na nga ya mwasi ndeko na nga ya mobali soki oza na volonté ofuta te kozwa te parce que na yebi surtout makambo ezala mingi oyebi na yo ke okozwa te mais tellement omoni mutu mwindu omoni mwasi ozui mais oyebaki ke okofuta na yo te ozui mais ndeko na nga mwasi ba otika te bomoni siko place tokomi tango ozokotisa biloko so mutu auti na biloko na marchandise na quelque part ayeli yo tamsu na ndaku na obe bokutani na nzela bakutana na gare okotisi biloko zala conscient que dans la zui biloko o na kofuta parce que moi na mwasi a risqué ba viol makambo ebele amoni pasi abimisa kimbongo pona azwa mbongo ezate etanto okendokende na bamboka wana bapesa biso biloko ofele abimisi mbongo pona azwa mbongo.
donc ete ya bato bofuta nyongo te mama bijou do nga za awa oza ba kanete ba mama na biso magi oza la besoin yo moko o passer émission parce que mama bijou do na boya ka polémique na boya ka téléphone nga elela na ndenge ya mabe parce que na duka ba problème te benga nga pona web sanga na futa nyongo mama na biso magi et puis na ko aider yo na ko kutisa bino mibale ko futa nyongo donc bato oyo surtout bosala makambo ya bongo botika et puis tant aux autres vélos comme mutu mingi na mona surtout na mboka na biso na ebite na Belgique soki ezali parce que to solo na nano na mboka na biso koko na mboka na biso ya Allemagne okoki outa net na Congo oyenda biloko lokola ba caro light oyo eza ba 10 €, hein au moins na penzi okuta ina tantine moko ya bien tonton moko ya bien tantine wana zangi 10 € na kati ya sac na yete mais azui caro light ayebiso ya bijou komanga. Bon, je sais pas wana na lobi makambo ponga na yebi Belgique te na vanda la Belgique te na zala est-ce que pas la bino kuna makambo bongo sala maka ke mutu ya mutu le nyonga eta 10 €, mutako defa nyonga 10 € ba defaka mama na biso Rose vanda parce que lobi akota le la vidéo te parce que za prêté donc aboyi lelo ko participer mais na musika boyoki alobi ke ezalaka donc mutu akoki odefa yo 10 €, mais na nga na yebi ke na ba supermarché ba futa rapete boyoki am nga na yebi ke na ba supermarché ezalaka c'est au côté facture dans les salima 80 au futa mais on les a vraiment na ebité ezali communauté na biso tolinga baninga ba avancer te tango za na eloko muninga obe nyongo mutu azotekisa azotekela eloko okoki na kofungola sac au futi na yo yeme okolinga ko futa etozo kanzela toko mvoa misai eza malamu te photo meka ko changer to longola rapé ba esprit ya nyongo tango nazoteka mama bijou azoteka veste na ye ngape na yebi papa moko amelanga mbongo ya veste mais na lobaka na kotanga kombo na ye lelo te parce que mama bijou do abomaka moto na lobaka na yango chaque fois omelanga mbongo ya veste ezaki na canal na ngate ezali na canal ya mutu aye kotekela yo biloko ya bijou et puis omeli mbongo ya veste ofuti te ndengo futaka te boye soki makamba bongo eye na bandokanisa kaka yo mais veste wana olataka c'est sûr je sais pas ekonzuluka te parce que la poto bilambe nzuluka te mais ngana otikala ko bosana rango te donc boyoki ndenge mama magi alobi batu nyonso to bozala bakidi afuka bolinga kozwa biloko ya muninga na nko muninga defisio mbongo signé na nko olobi na kozongisa te na nko o mbongo intérêt na kozongisa intérêt wana te na nko ezala malamu te parce que balobi to luka kimia na ndenge to luka kimia na mutu nyonso tu babilo lokola bambongo wana soko ozala ngote yebisa penza muninga ke oui en tout cas mikolo yo nazo passer penza ba étape moko ya mabe mais na bosani yote na kofuta yo mais la modèle ya maman la biso magi alobi komi ebele parce que elongwe une année elongwe 2 ans elongwe 3 ans tozo ke na ba 4 à 5 ans wana vraiment je crois pas que ndeko la biso mobala koki koloba ke eza problème mbongo parce que soki azaki na volonté même 50 € oyo ozo pesa yembe si la kala 50 50 50 50 mais c'est si la kala voilà vraiment la kana yo na koki koloba te ke o ba difficulté non je crois pas mais à ça là na bomeli yo moto parce que ba photo na yo il fallait la kisama na bomeli yo moto parce que il fallait batanga deuxième non na yo totiki totiango na se parce que mama bijou lobi toza famille singa famille ekoki na ko benda na suka suka ekozonga yo na mama magi boboma na te luka na ndeko na biso ya mwasi ofuta ye mbongo na ye mama magi to komi pemena osilisa na yebite so ozala liloba nini okoki kobakisa pona batu bana ya bidor suivi bazolanda yo bayeba décision finale na yo puis mot de fin na yo se posa la batu ya kopesa mbote opesi mbote mama bijou do asilisa émission ngai nasi na lobi mpona romenga na ozela ye soki nzambe atushe motema na ye akuta te ndenge na lobi yo moko okoyeba mpasi ngai nazali okozwa numero na ngai tosolola ndenge ya bien toza famille ngai na kobenge famille me nayebi te soki ye akozongo ndenge nini bon natikili etan totala ndenge nini akoagir bato nyonso batali balandi biso nzambe apambola bino po nyonso basutenaka Bidor TV nzambe abakisa bino ezangi mabota na bino nyonso alingi bino mingi babizu mingi mbala nsima tokuta napesi mbote na bana na nga famille na nga nyonso nzambe apambola bino bizu bizu. Merci beaucoup mama na biso magi asilisi na ye ngai lo kala kobakisa mutu oso to okuta na video oyo soki ebetisi yo libaku limbisa biso
ba commentaire ya mabete parce que commentaire soko ti ya mabe no effacer na ngango commentaire ya mabete mama Bijou d'or na lubaka mingi naza besoin ya ba soutien na bino moi ndeko na biso ya mwasi asala commerce musala commerce eza pasi aye awa pona kolela ko déclarer mbongo na ye aye aka pona o abebisa so réputation ya mutu non aye ko déclarer mbongo na donc il a droit de déclarer mbongo na ye donc dès na lobi na bino kaka bozala toujours na Bidor TV bozala jamais d'ici Bijou mama Bijou d'or na lobi prochaine émission donc vendredi prochaine bozala wana pona kolanda émission lisolo tozonga siko na masolo parce que mama Bijou d'or nazala masolo ebele a obetela bino oya s'abonner na Bidor TV te s'abonner na Bidor TV ozala besoin pesa mama Bijou lisolo na yo ou bien kaloko la ndeko na biso ya mama na biso Magui avant dans la Belgique en tout cas présenter ngai kana yo na ko étudier so eza kamo ko ekopesa conseil ou bien pona ko aider yo pona ko zwa eloko moko boye ba mela yo soki ndaku na yo ba mela yo soki voiture na yo o pesa soki mutu mbonga memelo bala la poto mutu nga mela yo mbongo eza pona na aider yo pona information ekoma parce que mama Bijou d'or na komisa kaka ba information on a sali na komisi kaka information mama Bijou d'or na inventé et le côté boyoki mama Magui yemoko en tout cas na pesi bino nyonso tumbote ba bonné na nga bozala toujours na Bidor TV bozala jamais d'ici na pesi ba mosi nyonso tumbote sika bozali na pesi mama Jolie na Belgique ba mbote na pesi ma copine Magui boyo kaka yeyo na pesi mbote na pesi Bijou la Blanche na Congo ba mbote na pesi mama na biso mama Rose waza copine na mama Magui et puis copine na mama Bijou ba mbote na pesi donc groupe na moko ya WhatsApp ya ba amser mbote bozala toujours na Bidor TV bozala jamais dessiner lingi bino mingi bye bisous